Et arrivé là-bas, monsieur l'abbé a sepeli nanga. À l'hôpital comme en couple, et puis il a trouvé solution. Moi si boka yaki kulukanga ya mi bwa ki na se awo. Amilali awo. Salelanga bigawa awo. Aleli mingi. Nini mama ote abemoko ache mutukala mai. Pona nini a expliquer ici. OK, nous avons dit bon, perception tantôt lukape abe apesi ba adresse. Biloko ya apesi toujours retrouver. Bon, to benga be téléphone tout ça, mais toujours quoi kozolo côté. Na ibisaki bino soki abe amiyebi to bandeko abe bazali na place to ko baki boya kotalisa. Là-bas, monsieur l'abbé a sepeli nanga. À l'hôpital comme en couple, et puis il a trouvé solution. Moi si boka yaki kulukanga ya mi bwa ki na se awo. Amilali awo. Salelanga bigawa awo. Aleli mingi. Nini mama ote abemoko ache mutukala mai. Pona nini a expliquer ici. OK, nous avons dit bon, perception tantôt lukape abe apesi ba adresse. Biloko ya apesi toujours retrouver. Bon, to benga be téléphone tout ça, mais toujours quoi kozolo côté. Na ibisaki bino soki abe amiyebi to bandeko abe bazali na place to ko baki boya kotalisa. Lokola muto amonani te biso to libi to ko sala côté, to sala to ko sala yemo kwa zoloba. To bombi elongi na ye po bomona elongi te to batela dignité na ye parce que dénonciation na eza makasi. Et boyo kama kambo zoloba izanga ite. Na boy ko chata commentaire na suka. Po na ko ndima te songa la kutari na be azome la power to moturu je lobe zaka pona peut-être physique andaku et koza peut-être nzoto ba muscle atambola kimingi mais soka intention muso eza je serai pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé a eza justice te toyoki kaka biso toyoki kaka tozo sambisa te boyo ka dénonciation azo assumer pour aza majeur na ko dénoncer acte moko posé par monsieur l'abbé nazaki na relation na monsieur l'abbé moko kombo na e Pascal Kiré à paroisse Saint-Adrien, doyenné Saint-Gabriel depuis 2021. Depuis 2021, nous sommes en couple à travers moi, j'ai un problème sérieux à propos de la Chine. Donc, nous avons un problème. Quand on s'inquiéter pour nous, nous avons pas monsieur l'abbé pour asunganga na prière, asunganga na surmonter ba problème wana. Et arrivé là-bas, monsieur l'abbé a sepeli nanga. À l'hôpital comme en couple, et puis il a trouvé solution na ba problème nanga, non futa ba nyongo wana obanda ko edenga. Donc, comme on est en couple depuis 2021 et arrivé na fin 2021 na tombaki grosse na ebisi ke na zaki na zemi. À lobby, il faut to longola zemi parce que aza monsieur l'abbé bango basango mikolo soki ba okisango aboti il faut longwa kisango et puis aza aîné de la famille
akipaka famille mobimba de peur que so makambo eyebani musala na ye sa nini ekosila donc nyonso aye ekobeba nga na boyaki wana mzi grossesse zaki na 1 mois na boyi ekomi 2 mois azo insister na boyi komi 3 mois azo insister na boyi ekomi 4 mois aluki camarade nanga parce que pe asambela kuna asololi na ye a faire comprendre ye que moyen et puis moyen zate po to a garder grossesse pour y a kolongwa et tout et puis j'ai des problèmes donc son a sangi pas problème na zana on a grossesse et ko surcharger nga ye moko akozwa nyonso en charge du début à la fin kama nanga ye ko convaincre nga na ki okuta na ye monsieur l'abbé tokutani à remettre nga $700 abengi médecin tosona médecin wana ayebisi nga ntango okuta na médecin wana opesa médecin wana $700 le $200 esunga mpona bakisi et tout mpona batraitement et arrivé naki okuta na médecin wana asali mpe mosala na ye et tout journée mobima ti poko nazalaki na hôpital na epa médecin il a pris tout et arrivé tosisi mpe nazongi après nakome dans libumu kovimba mabele kovimba j'avais de sérieux problèmes nayebisi monsieur l'abbé banda okomela ye j'ai tous nos conversations nazalaki okomela ye singa sona médecin azokomaka batraitement et puis solution malonga ezalaki te lui il disait que bana miki ekutu bazosalasala makambo oyo ezomemela bango bacomplication boye te yo déjà oza na 26 ans ememelo bacomplication boye pourquoi et tout ntango ekomi batraitement ekomi kosenga bambongo ebele adesidaki ayemba sous téléphone te arépondaka na message te eloko te copine nanga adesidaki omona ye ayebisi yo non naza baproblème kutu papa nanga aza so hospitalisé et puis na église bazomenanse il faut balongola ngai naza na baproblème en tout cas so na sisi baproblème nakoluka bino no continuer to continuer au moment nga na banda ko se sentir mal tellement je travaille déjà nazalaki obligé na kenda hôpital ya musala pour nazwa moi traitement pour na vivre et puis na banda okende hôpital ya musala donc ye nazopeseka ba message nazokomela ye que ça ne va pas ba résultat hôpital nazotindela azo réagir te et arrivé tokomi na mois ya octobre na moni non et ekomaki trop na ke komona kire judiciaire na bango na centre Lindongi abe Marcel Nzonzo na ke omona ene expliquer problème et puis na memi ba preuve nyonso ya lobi na on a ke expliquer problème ya bisingai memela biso ba preuve oyo la sake ozalaki na memele ba preuve alobi bengaye nga na ebi mungongo na so na yo kinenga zo subosoya na ye no sa nini na comprendre que ça y est. Dieu merci le jour en question a yambi téléphone. Kire ayo kinde to solo lina épée. Na kati téléphone. Kire ye moko kire na bango wana judiciaire. Alors bingamo na opeso médecin na ngana kondima ba résultat ya médecin na yote. Na opeso médecin na ngai kende na bonde ko docteur Mwela, za gynécologue mo ya munene. Abengi docteur na bino tindelo mutu jeudi. J'ai dit le bail.
no, no, no. No, 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 no. Vous avez un chrétien kassaïen, mais qui n'est pas délivré du comportement kassaïen. Vous avez vu vrai, j'ai vu même des pasteurs kassaïens, des chrétiens kassaïens, papa, impossible. D'abord, kassaï, anikalaka mutu moya, if orgueil. L'orgueil là, c'est le comportement d'un peuple, d'une famille. Moi, je suis on attend mon vie là, il ne faut pas entrer. Biko ningi ya kitu nguvu, nini ni kassaï. Soit kassaïen, mais reste kassaïen chrétien. No, 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 no.